Ne grandi na kati ya Changu, tosali ba sport na Changu, tosali o nyonso esengeli tosala na Changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste baze belé. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Tant o eza te ndeko na bino artiste lité ya kanda. Ndo moni baza ko se manifester bongo baningaki pe ba marcher ba tambola mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Zamba Pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila. Zamba Pambola yo. Zamba Pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe Pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité ya kanda. Nzamba Pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai. Na bokecho alobeli likamboyo. Eloko ekamwisinga chura mboma lembatable alobela ki likamboyo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na titidi ya kobongisa. Lelo toye ko panza te. Lelo toye ko bongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lité ya kanda lelo tanga azoya ko panza, azoya ko bebisa, azoya ko kabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadia Masiela. Naza mwana kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que
comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Aina na pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye ezalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger. Ye ba bengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete lité ya kanda. Abaneko koma na kasho place ba checkinga 6h juste. 7h komona ya za déjà wana. Merci kulutu. Nzamba pambolo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Congo nzamba pambola yo. Ya koloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province o botika kingai te bondima ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezokamwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozalaki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be interneti. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya kotia yango. Nzamba pambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta boloko. Elelisi ngai na lelaki pona ba journaliste te. Po ba journaliste na ana bino fonction moko te. Fonction na ngeza ba comédien. Au moins na monde comédien, na monde comédie, tika to expliquer lelo. Ngana za artiste, artiste so akoti na kati ya scène. Abosa na ke o aza yaya, o aza papa, o aza mama, o aza mwana. C'est-à-dire to yakani na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o aza yaya, o aza papa, aza mama, sans caméra nga na mankai na miso batu. Azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi Alaksanga musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala foyeba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Naza na ba respect ebele ya kopesa yebisika bizwamiye. Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso. Na sengi bolingwe pa ba artiste et comédien. Lelo soki na se retrouva ki na kati ya kasho, ba appel o na zwaki o ekangisa ki ngai eza ba collègue na nga ba comédien. Ba collègue na nga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo. Azalaka na poto. Azoluka kabelo mbongo na zui dérangement tellement le kaki makasi na koma boye na kuti ba comédien wana te na kuti nde batu baseni ba kangi ngai. C'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki e bato baliaka na ye. Bato babomaki e bato bavanda na ye. Bato batekaki e kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye. Lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai.
succès oyo na ebisa bino lelo bandeko bochango na mutu mutu na mutu azana grâce na ye abotamaka nango ngana uti na maboko ya pasteur de la foi lakisanga kisi te même ye moko tango batu balobaka azana kisi ngana telemaka avec Fox koyebisa bango na yebi papa on a bien tango tozokema ne na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salité tina te batu ebele bapusana pembeni na biso po bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi pona musala oyo lelo nazwaki risque ya makasi risque o nazwi eza ya wapi eza risque ya musala nyonso eza na ba risque nango nakoko ya te na télévision na condamné batindikaki ngai basalaki boye babomaki ngai te eza risque ya musala o nazwi na kati ya musala nanga o nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yako bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka na bongisaki pièce moko mpona yo ojouer omona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando yebana okoma na succès okoma fier bando yebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na kei te na bangi ndenge bakolegi na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake na komi fier olobake na komi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soko obengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwasi na comprenaki ye bien te mais na comprendre esiko bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola na kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka yango na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na kouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga no na conférence de presse na remercier mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele batu musu basoutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambu oyo ebele basoutenaki na financement ebele basoutenaki na bapel na bango ebele bakomaki ba message ya encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge ko s'exprimer lelo na ko comprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai na kozonga nsima te mpo na ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste et comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana yango na internet soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye ouais bonjour Valdi Tamboé bonjour boni en tout cas kitoko na présence na na kati ya conférence de relation ya kanda na de communication maeo à émettre lelo et sali ondenge ni ba premièrement on a sepeli ko mona ndeko na biso lité ya kanda nenga za libre boye départ bimi prison na tukutani te tozoka zo vraiment okutana et salinga bien moninga uti place ya pasi donc place wana balobeza place ya bato bazalaka élevé
avant comme appena élevé na niveau likolo faut koleka na ba place na ba prison et ça linga bien parce que na landi conférence na du début à la fin na moni asali ne polémique na mututé afingi na epé mututé alobi pe mabe mututé alobi mabe pe a justice té. En tout cas, ça a vraiment plaisir à ma casse. Na moni pena prison pena il était à surtout que quand on a que beaucoup nyos bazalaki réponse naé à l'endroit de relation couple dans ce bout de yondela. Mais to que c'est lobi que kulutu azaka kulutu en tout cas na que sali pour qui to sakanate. Ouais, bobo yondela lobaki il était à Kanda soki à Silisi conférence. Ba kuta na lobby samedi à kabele $10,000 pour permettre à Zouaba soin à son bapé bilamba sika. Bobo la vie nanga kati mbongo apese lobby bato nyonso liti akanda za nyongo na bino bofungola miso donc lobby bubula apese $10,000 donc 10,000 ya sir donc wana kutu ya likukumate donc il fait bubul 10,000 yango kutu asi apese yango mutu donc lobby nde ba remettre mais quel fait lelo fait na biso kutu so bubul yondela comme le cible les lois termes sur qu'on changer termes sur comportement ya bandeko to ça na bango na kata YouTube surtout bato basala ba dérapage na otala ko to mona ga attaquer lité akanda memi tina prison makala to mona sous plainte contre ndeko qui sinjora na éviter aye pour la rééducation comment bon ve bubul to senga ki pardon atika biloko wana moni biso na internet to sala ka émission na sonnet to sala théâtre pour ce qui sabat soko bando landara okangisa baleki na yaya obima mutu mabe pamba yoza mutu malamu nzamba pambola te pona kokendo samba na batu na ba justice surtout biso babola boy biso babola to ana capacité ya kosamba na binote o comprendre zwa action oyo lité akanda babwaka elikolo soki action bongo babwaka mutu neti bubu londelo bia bedashu ndem so dossier ngo za grave donc na osenga vieux comprendre biso to ba faible tika biso ba faible to vivre pas à l'aise dossier qui sinjo ravier to sengi déjà ba pardon na be mission belé soko longola plainte yo kaka soki po longola te yo kaka même okili yango ezaka ya nzambe mais apparemment le dossier monsieur Bouli Yondela bien que pour ce n'est pas pardon soit azo commis une certaine dossier mais ezo comme amula tout le monde il était à Canada là qui non a un problème n'a été assez n'a pardon mais jusqu'à ce que il était à Canada à côté prison n'empêche les autres monde qui se trouve actuellement a toujours recherché. OK non en tout cas na loba venanga Bouboul ba te faut comprendre Bouboul aza responsable à Makasi aza PDG à société ya munene makambo na biso ba base to pona ka pe batu ya kotisa makambo ba base oyo yaka na osala na video na critiquer na ta Didi Kinwa ni po Didi Kinwa na za na yam na kati ya monde ya ba base sala video na yo sala video na critiquer na ta Chachombala po Chachombala za ne mutabase oza comprendre siko bozo mutu neti Bubul Yondela waza likonzi mutambongo belta lelo Bubul ana procès neti na bedasho biso nyonso ba congolais photo appuyer Bubul Yondela ke a gagné bedasho pour la nuit pour la nuit d'ailleurs tika ndeko no congolais na problème non avec si personne investir na RDC azo investir na RDC azo employé par lobby c'est bela misala bedasho bon abedasho na liambongo ne ebele koleka ya Bubul Yondela maintenant atala nde maboko nanga couleur ya maboko nanga couleur ya maboko nanga donc na soutenir couleur ya maboko donc bakoka nanga pa nani dongolo bageo du père et de mère oh même mutu nyonso to ayebi ki abedasho aza libanais nani Bubul aza congolais siko loba siko okanga neti na fingi neti nani na la ligne na yo kande batu bazolo bakeno fali aza motema mabe ité akanda soka zalaki na maison d'arrêt eza pona fali poupa attends que yo vraiment au collaborer kana fali poupa et ça l'ondeni est-ce que batu wasi baloba malamu pona fali lité akanda ndenga yaki komata na podium ya fali likolo azalaki pe parmi ba invité te alobi azalaki invité non boyoka boye makambo wana ifete ya biso batu toyebani tokendaka komata ba podium batu na baloyenge te lité akanda va kende concert wana nga azalaki na tozalaki biso mibale toti église tobimi atuni nga na okende concert a fali na biso ko kende concert te to soutenaka ba musicien na musika parce que monde yana musique netinga sina lapa na ngandai ba musicien nyonso ya Congo na bando soutenir bino na musika oza na événement na koya na ngati ata fali na koya te pona ba musicien nyonso na sala partie pour ya mutu te
même efali même kindeko eza na mosala te mais lité ya kanda nani quelle pénalité ya kanda aza warrior aza na besoin d'invitation te warrior kokota partout esika motema elingi bon ki warrior yango nayebi te lettre nini oyo baofficialisaki ki warrior yango bon wana eza selon ye mais aza pire petit afali nga alobi oyo eyeli biso eteyaka biso nyonso tu esaki Fabregas 24 heures notre comme dans 2 semaines opesaki Fabregas napesaki 48 heures kasi basali yango babeta baconcert annulation na annulation ezokende ti ezalaki message privé mpona bon nga Fabregas esi nalimbisaki na abaki don aza ndeko nanga congolais tokopotana te mosika aza artiste na biso azoluka vi na ye aza na bana baananu mike toswete kaka babonne chance na mosala na ye so abeyinga moto aliboma problème eza nango te